Shalom, shalom, shalom. Kolala kolamukiza titité. Donc, comme chaque tongo, toyaka kopesa bino basango ya Congo. Mikolo naza ya kobatana na kitchen. Bana baza na congé, bazosala misala kuna na living room. Donc, oyebika na bapoto toyei kodéranger bana te. Bamisusu mpe baza na vacances, bazotikala tard kobeta bajeu na bango. Donc, voilà. Yango se retrouver na cadre ya cuisine na mama bena topasi émission na biso ya lelo mikolo nyonso par rapport à makambo ezoleka na Congo esengeli topesa bino basituation pe basango ya Congo avant toleka na makambo mosusu tolobaki chaque ntongo soko olamuki komisa nzambe pese merci sans ola ye tika journée na maboko ya nzambe pe zala bongo moto ya mabondeli parce que nzambe abatelaka bolamuki pe kolala ya moto tolobaki mikolo nyonso surtout avant olala so olalaka avant to olamuki na minuit to na 5 heures avant olamuka sala prière senga epai ya nzambe puissance na ye kanda na ye ekita edétruire to eboma bacriminel nyonso tu oyo baza na Congo kobanda na Kabila basheki tondo baruberwa bakamere groupe wana nyonso tu ya bacriminel bamende baza koboma bakongolais ebele alors masango nini toza nango lelo na mboka Congo oyo ekomeli biso na komaki quelques-uns na bandana kotanga bamessage oyo batindelinga à travers le monde félicitations bato baza bongo na Kinshasa baza bongo na Katanga baza bongo na baprovince baza na numero na nga bakoma kotindela nga bamessage mpe basango mpo bayebi ke balandaka biso partout na ntongo ya lelo tolamukaki incident na Lubumbashi de jeunes manifestants s'en sont pris à plusieurs paroisses. Pourquoi ba jeunes wana basaprendre na ba paroisse ebele na Lubumbashi pe na Kinshasa paroisse Kizito na limité toujours ezali vandalisé cette fois-ci eza bata PPRDT cette fois-ci ezali Kabila tindi bato na ye te mais cette fois-ci ezali peuple abandi kolakisa ras de bol na ye par rapport ya interview ya Sholi oyo balobi azali porte-parole ya Semco azo koavouer ke rassemblement bapesa kaka 3 noms ekosala eloko te donc soki mutu oyo balobi bango bazali bongo bapacificateur bazali bongo babon office bakomi kondima ke Kabila apesa 3 noms pamba ekosala eloko te et pourtant baza na accord mobima na maboko na bango oyo ezolakisa ke Kabila il faut andima moto moko oyo rassemblement ekoproposé et puis bayebi bien que Kabila aza son pouvoir aza légalité aza légitimité mais azali président ya protocole donc azali kosala misala moko ndenge ko engager pays te mais bango basango de ba faire respecter bakor babandi déjà kondima keno Kabila kutu rassemblement bakoki kosala eloko moko te donc yango epesi jeunesse kanda na kotumba ba église pe nasengi na population ya Kinshasa balanda ba jeune oyo ya Katanga batumba l'église catholique nyonso ezala na bacommune nyonso parce que basango pour le moment bakende kosalaka église na bango na bato ya Kabila parce que basango boyebi yango bien na lobango bazali bongo Jézabel bazali bongo hôtel ya Baal serviteur de Baal bazali bongo bato bazoboma baza ba PD ba criminel aventurier bouti komona ngo bino moko na déclaration ya Cholo et pourtant bayebisaki biso ke tozokende na plan B plan B ti lelo bakoki koaccorda bakoki koaplike yango te me bakeisi koyebisa bato ke non bino bondima kaka nini rassemblement et pesa 3 kombo et pourtant ezali déjà violation ya baccord donc félicitations na bana Katanga na bakinois pour se prendre en charge bobanda kotumba nanu baéglise catholique nyonso naexplikaki déjà que église catholique eza église ya nzambe te parce que bazali bato basambelaka bikeko bazali bato tozobenga bango lokola baprophète ya starte pe ya Baal esengeli kotumba bango mpe kotumba baéglise na bango c'est pas un péché parce que ce sont pas des serviteurs de Dieu message mosusu naza nango awa ezali oyo bauti kotindela nga na kotanga yango kaka nakananga ça chauffe entre les éléments de l'ordre et de Kamwina Sampu
en plein centre-ville, commune de Nganza, Katoka, des troupes se battent, trop de cadavres régissant sur le sol. Donc, même derrière, ça se sous que ils allaient qui montage parce que sikoyo nangongo na kananga eza koputana na ndenge moko ya kosakana te. Basango mususu batindeli nga yango kaka sikoyo nazopesa bino yango ezali ete Guillaume Pourboire Nzim naza si aza muyanzi atindeli ngai message oyo alobi boye proverbe nous disons à haute voix, nous devons dire la vérité aux Congolais pour mettre fin au jet des cache-cache politiques de sa classe politique. Les Congolais doivent recourir aux politiques congolais de grandes vertus et hommes d'État comme le monsieur Lunda Boululu, Freddy Matungulu, Diomi Ndongala, Etienne Tshisekedi et Franck Diongo, Mungulu Diaka, et éviter des racailles politiques comme Moïse Katumbi, Joseph Kabila, bon, message monsieur Ochokwea, Joseph Olenankoy, Moïse Katumbi, Joseph Olenankoy, Olivier Kamitatou, Christopher Lutandula, Denis Sanga, Katebe Katoto, etc. La situation politique actuelle que vit la République démocratique du Congo, décidée au mois de mars 2015 par la Belgique, M. Paul Kagame, M. Bill Clinton et quelques multinationaux chinois au menu de cette rencontre qui va remplacer Joseph Kabila. À la réponse de leurs préoccupations, Paul Kagame, le criminel rwandais, avait proposé la personne de Moïse Katumbi, qui n'est pas congolais et qui fait l'RG. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme son meilleur choix à ses interlocuteurs, les circonstances pour des raisons ci-après. Il a dit Moïse Katumbi ne sort pas de l'élite congolaise. Moïse Katumbi avait et va continuer à favoriser les contrats léonins dans le secteur minier. Moïse Katumbi est l'un des artisans du pillage des ressources minières congolais. Moïse Katumbi n'ouvrira aucun dossier sur la poursuite judiciaire en ce qui concerne les crimes de Kabila, les placements ou fuites d'argent aux paradis fiscaux, sachant que lui-même est parmi des placeurs de plusieurs milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Moïse Katumbi va maintenir la politique d'infiltration des soldats militaires, officiers rwandais dans les FARDC et des agents rwandais dans les services de renseignement congolais. Moïse Katumbi va favoriser la suprématie des étrangers face aux Congolais étant lui-même étranger. Moïse Katumbi est le mieux placé pour protéger le régime Tutsi au Rwanda, étant lui-même marié avec une femme Tutsi rwandaise et père des enfants Tutsi rwandais. Moïse Katumbi est vu par les Congolais populaires étant le politique congolais le plus riche, les politiciens congolais les plus riches de toutes les stratégies mises sur place pour faire de Moïse Katumbi futur président de la République sont les suivants. Polluer les médias internationaux de grandes audiences sur toutes les informations relatives à la personne de Moïse Katumbi, créer une grande plateforme rassemblement de Genval afin de récupérer la notoriété populaire de l'IDPS et de blanchir Katete Katebo, Katoto et Moïse Katumbi de leur passé politique, coller Katete Katobo à la personne de Moïse et de M. Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi à la personne de M. Félix Tshilombo Tshisekedi pour faciliter la passation du flambeau du leadership et de l'occupation de l'opposition en cas de décès de leader Maximo. C'est-à-dire, ils ont déjà préparé comment ils vont tuer Tshisekedi, diaboliser tous les vrais Congolais leaders qui sont en politique, corrompre quelques leaders politiques congolais de l'opposition et ceux de la diaspora afin de devenir les partisans de la cause de Moïse Katumbi. Le régime tout rwandais a décidé de faire de la RDC un pays de résidents de la République étrangère et sans niveau intellectuel qui vivra verra. Donc, Congolais et Congolaises, Fungola Miso, Tala Plan Oyo, Ba Salaki Yangoana. Alors, Ezali Mawamingi, na Masolonyo surtout Oyo,
bouti kozwa ba éclaircissement na ba message nyonso tu oyo bato bazotindela nga pe lelo bozomona yango ezokende na bokokisama ba message mosusu ezokwea puisque bato bakontaka sur biso bayebi ke proverbe azotravaille pe bazotinda biloko donc esengeli na bino boyeba ke retour ya katete katobo na congo aye mpona kosauve kabila bakotie premier ministre pe akokomplike batâche alors eloko malamu ekoki kosala ezali idps bauti ozwa information ke tisekedi nani akufi te baplanifiaki genval ezalaki piège batombaki na piège babomi tisekedi mais sikoyo lokola tisekedi azali mwana na congo nani akufi nani bakundi ete basekret nyonso to ebimi eloko makasi yali kostope moïse katumbi akota na g oyo mpe kostope g7 bazwa place moko na kati ya politike kobengana g7 na rassemblement e idps ezwa leadership ya président rassemblement mpe bakontinue soki bakokontinue badiscussion na bango donc sentinelle tv eza esika ya baprophétie rwandais baliaka na ye te rwandais bakendaka na bacor na ye te bolanda baémission papa tisekedi azalaki nani akufi te tolobaki makambo wana nyonso nzoka ezalaki piège bapiége tisekedi babomi ye bautilisaki ktb katoto sikoyo lelo oyo tisekedi akufi bakitisi ye na kinshasa mpo aya kopanza rassemblement mais tokoki kovite yango mpo toyebi ezali kaka kolongola g7 oyo ezalaki infiltration ya kabila atindaki bato na ye bapenetre deja na kati ya idps bainfiltre mpo baya koboma idps na tshisekedi lelo comportement na bango ya ktb katoto efundi bango alors bazolinga kopesa 3 kombo bopesa 3 kombo te parce que ezali bongo bapiège alors si nous ne prenons pas les crimes si nous ne prenons pas les armes pour chasser les criminels, donc vivre dans l'esclavagisme, il y a moula na moula. Tala 2 vidéos, il est clair que bazo massacré na Congo mais bazo wanga. Communauté internationale, ils ont une enquête, France, ils ont une enquête, mais pourquoi Kabila aza impuni? Alors, na makamozo na Congo, et bomo na ke na Congo, tozali bongo na nani na MONUSCO eza plus de 20 ans na Congo eyaki mpona koprotege bacongolais population congolaise bafuta yango mbongo mingi mais eprotégea congolais te ti lelo elukaka basolution et pourtant bazoboma bazomassacre na miso na bango mpe lisusu tomoni unicef azotire kabila baoreille face à l'utilisation des enfants comme enfants soldats mais kotire baoreille wana kobende matoi to etu tolembi yango il faut des sanctions il faut cpi et s'en charger na kabila kokanga ye mpona bacrime na ye mpona ngongo oyo tozoloba na katanga bazobonga mpe lisusu tolobi ete monusco asali plus de 20 ans amema jamais solution kaka badéclaration ke baza préoccupé na situation ya congo mais tozodéplore plus de 18 millions de congolais bakufi peti siko kabila azokontinue koboma eza kaka ndenge moko na ndeko oyo ngwanda nasepeli mikolo acomprendre se terre parce que aza ndenge moko na tiako national ayaka na solution te ayaka kolobaloba trop mais solution eza te mais tocomprendre que bato to bacomprendre je na ye à cette terre mpe toza susu na mposa ya bateatre na ye te alors bato ya pprd bakotisa bafaux bajournaliste mpo bapesa bino basango bamisusu bozoyamba bango lokola bero me bazali bongo bainfiltre pays eza occupé bakendaka jamais na baélection na bango bakendaka jamais na dialogue na baoccupant il faut kobengana bango mpe kobengana bacriminel nyonso na bagroupe na ye alors baeglise catholique ya bacommune tout etumbama mpe sango akende koteya na pprd mpo sango balakisi ke baya bacriminel bazali bapede bazali bato ya lokuta oyo bazotravaille na kabila ntango tozoluka ne mwana nsemi ke abatami na ndako baencercle ye alors eza kokamwa te ne mwana nsemi apiblie selfie ye na kati ya jeep na prophétesse na ye na groupe na ye bazotambola bango na nzela sikoyo bazokosa nani
tango mokili mobimba zo bao kanyama akei koencercle ndako ali mwana nseme bakateli ye courant bakateli ye gaz bakateli ye nyonso me mwana nseme aza na ye libanda azotambola na jeep na ye alongoli babiloko na ya rouge na motu atindi selfie boza nango na bafacebook na bino nani azokosa nani donc ezali mawa mingi basanga kongo toujours na bandako na bino en privant 70 milliards, en privant 70 millions de Congolais du rendement de la fibre optique, Kinkei Moulumba, un civique, un PD de Kabila, Mouyibikrat s'est acheté un manor à Waterloo, en Belgique, et aujourd'hui, Kinkei Moulumba a perdu son procès en divorce. Ces manors, achetés avec l'argent du fibre optique du Congo, revient à son ex-épouse, c'est-à-dire Nzambe asali justice. Kinkei Mulumba, tata munene oyo, azalaka PD to copine passager ya Kabila, baza ba secte moko, na ba secte na bango etinda ya koma mwasi ya Kabila, tata munene mingi azawana, alinga kisi ti na basinda, zwaka mbongo ya nini ya fibre optique ezali eloko oyo elekisaka ba wifi elekisaka internet elekisaka nyonso na mboka azwa mbongo wana ayiba yango aki kosomba villa to manor moko na Waterloo me ndako wana lelo aperdre yango parce que ye na mwasi nde badivorce e mwasi arécupéré babien wana ezali kaka nzambe abeti abotoli babien wana nzambe asali justice na ye e nzambe ngala moyibi elalaka te alors bobosana te avant kolala kuna minui mutu na mutu akendaka kosambela nzambe abeta barwandais nyonso tu oyo baya bagénocidaire bacriminel na congo bato ebele babengaki nga kotuna proverbe me mwana mwasi oyo ya kitoko boye aleki na bavideo bolumbu ezali nani alors ezali mawa bapesi nga information sur mwana mwasi wana nkombo na ye Sylvie Likulia mwana ya général Likulia dernier premier ministre ya maréchal ye nde mwasi oyo bomonaki na bavideo bolumbu eloko nini esali ye bongo ezali bakisi akendeki kosimba etindi ye akoma ndenge wana bolumbu na balabala mpe ayokisi famille soni donc bino bana na basi ya mbula oyo bana basi bozokola bana mibali bozokola bamusicien bozokola kisi ebemaka mutu esika te kisi ezali malamu te bato nyonso basimba kisi basuka mabe je vous encourage à koyamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur pour vivre vie na yo na simplicité mais na bonzambe car Bible ezoloba à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme donc ezali mawa mingi mawa mingi mawa mingi basango ya Congo IDPS asala tout a bengana G7 bango nyonso tout bazali bongo baaventurier bazali bongo bato ya PPRD bayi koinfiltre rassemblement lelo eyebani mpe lisusu IDPS ye moko apona représentant ya rassemblement ezalaka moto ya IDPS bakoki kotia mavungu naloba mavungu bakoki kotia papa na biso oyo autaki boroko bakoki kotia kisa secrétaire général na bango Kabund parce que ngonga ekomi grave trahison eza makasi esengeli totelemela likambo oyo bayebisi biso ke bajournaliste ebele baza na bafacebook baza na bayoutube bolandaka bango basi bazwi mbongo ya katumbi bazokumisa etala mutu tu akumisaka moïse katumbi aza suspect aso azwi mbongo ebele nga nazoyebisa bino j'ai été plus de 3 fois contacté na solola na katumbi na gazai na telefone nayebisaki ke akoki kosola nanga masolo ya kongo te mpo aza congolais te bomoni sikoki katumbi azali choix ya Paul Kagame mpona kocontinue œuvre ya batuti na Congo donc Katumbi akozala président te basalaki nyonso tu basomba IDPS basalaki nyonso tu badétruire IDPS me nzambe ya Congo abimisi bango poisa c'est-à-dire na ngonga oyo divorce fo esalama entre G7 na rassemblement etikala na baparti mosusu mpe tokeba na bato mosusu oyo bazali kuna donc basango oyo naza nango mosusu ezokweya kaka kokweya
yango na ngai napesa bino. Donc situation ezali bongo toujours sous contrôle ya congolais. Problème mosusu eza te, faut totelema tobenga na Kabila, tobenga na système na ye, parce que bazali bongo aventurier, bazali bongo bakolabo, bazali bongo bato oyo bazali contre évolution ya bacongolais. Bino omoni bavideo na bandako na bino esika wapi barwandais bazokende zwa nationalité congolaise. Pourquoi bazozwa nationalité wana? Po bakita na Congo bakende kovote. Bakovote nani? Bakovote bandeko na bango oyo bazali barwandais, balingi bakomisa bango bacongolais na nko mpo bakontinue koniata bacongolais. Lisusu bayebisi biso basango mosusu nazotanga awa ezali boye nazotanga yango. Bayebisi biso boye Willy Mouchiki, pour avoir été dans les complots de l'assassinat de Tchène Tshisekedi ou Moulumba, et pour avoir participé au complet d'attaque aux églises, écoles, prêtres et fidèles catholiques de la RXC, a enfin, le Seigneur lui a rendu au centuple tout ce qu'il a fait. André Alain Atundu, pour avoir été cité comme celui qui a conçu l'attaque de la paroisse Saint-Dominique à Kinshasa, afin que le Dieu qui sait toucher le cœur les rencontres et les convertissent, comme Paul Saoul, avec la conséquence directe de son témoignage, les rassemblements, afin qu'ils s'unissent davantage en ce moment de sérieuses décisions à prendre et en évitant de tomber dans le piège du malin qui n'attend que leur division. Il y a beaucoup d'infiltrés qui sont au service d'autres camps, qui ouvrent bien l'œil. KTB Katoto, pour le rôle qu'il a joué en tuant Etienne Tshisekedi et venir détruire le rassemblement. Donc nous devons prier que Nzambe asukisa bato oyo bazoboma ba Congolais, bato bazo salamabe, et puis Nzambe apesa ba peuple congolais onction ya Samson pour batelema lokola mutu moko ba agir na kobengana ba Rwandais, bah, journalistes de radio, télévision, presse écrite et Internet, afin qu'ils apprennent à ne dire que la vérité et ce qui est utile au cas où ils n'ont aucune information vérifiée ou ne sont pas bien informés, qu'ils méditent en silence ou qu'ils se taisent. Donc, tozali awa na Congo, bino ba Congolais, boko taka site Internet nyonso te, surtout ba o bazo kumisa Moïse Katumbi, bao bazolobela Katebe Katoto, bao bazokumisa Kabila, bazwi bambongo ebele mpona kokumisa occupation rwandaise. Ngonga ngo yango ekoki totelemela bango tobengana bango. Biso bato ya diaspora nazali na esengo na bino baoyo bazo se joindre na biso na cons'inscrire na kati ya Fonds pour la libération totale du Congo, mpe na koencourage bato nyonso baoyo baza na confiance na biso te baluka groupe mosusu ya bacongolais oyo bakoki kopesa bango confiance, comme ça bagroupe wana nyonso tozosangana mpona kobengana Kabila, mpe tosomba baarme to tozwa baarme tosala baccord baalliance na baarme oyo ezali ami na bapays ami ya Congo. Bapays nyonso baza baennemi na biso te. Il y a encore des pays qui sont restés fidèles aux Congolais pour chasser l'occupation rwandaise malgré message ezokwela nga na fone yango toujours nazalaka toujours na fone na nga mpona kozala nazosala émission ekwei napesi yango directement na message parce que bato bayebi ke na ngonga nazalaka liboso ya écran mpona kopesa ya caméra plutôt mpona kopesa basango. Alors nazwi lisusu bamessage mosusu awa oyo bazobisa ngai ke zela na ntango yango na novembre na publie yango mpo euti oya sikoyo baoyo lokola eye fresh noye napesa yango bango ya te mpona verifie nanu ba information mpo napesa yango mpo euti koya kaka ntango nazoloba awa. Bauti kobenga ngai balobi baza na lobobo na chaîne nakota na correspondance na bango soki na kokota tosola na bango. Lobobo c'est interdit, lobobo azali mutu moko nakoki kolanda ye te, donc ezali mawa mingi mpona lobobo nakoki kokota
distraction en il doit se repentir parce qu'il y a des qui ou azosala Congo te azosala tout te mais azosala Congo ou ezali mboka na be na ko supporter l'étranger ba oba oba na Congo. Alors merci na bino surtout vous allez fidèle na biso, merci na bino sur bolanda na biso. Nzambe aleka kopambola bino tous la biso sur fidèle na Sentinelle TV. Sentinelle TV awa epa na biso Yesu azaka nkolo. Breaking news Yesu nkolo. Merci.